En 2014, quand on a eu tout solo là, donc Aza est un grand frère, il y a Rolobelate, Moni Moné Femara la Kima. Nzambe Tobote, ils sont tous en ma bien, ils sont tous en ma bébé, mais pour la Yawana, merci beaucoup. Il va y Nzambe qui a permis donc il y a un bagage à moi. Toujours de la place, ils sont ensemble. Donc, ils ont la place de l'équipe. Voilà, merci. Madame Osala. Et là, avant Abela, ma chance, il va travailler même dans la chaîne YouTube là-bas. La film, parmi ma fille de Nasuka, passe en or, ils ont la chaîne YouTube là-bas. Bandeko, soit chance, il y a autant de et on va se calmer il y a avant d'ailleurs le jour où ça dit azon de camarade de la dit azon de se parler et si vous suivez la bilan il y a pas de côté dans la vie la bilan est bonne la vie est bonne donc Aza ya moko azalaki vraiment bien makasi bon naomona moma elongo so koloba te nzambe mutapesaki biso ye epi mutazwi molimo ne ekomaka na kimia eloko na koloba kaka esika ke non liwe c'est tumbuté liwe sa mokano na nzambe. La Bible dit errer les morts en Christ parce qu'ils résisteront premièrement. Ndeko artiste na lobaki na loba pe na soloba tokokufa, mais après la mort il y a un jugement c'est la biso tala vie na yo ozotambola ndenge nini keba ndenge mondo era kufi yo poko kufa. Alléluia, alléluia. Nalela ndenge nini mbeli, nalela ndenge nini vikae, okei mobeso boye roje. Alors batata ba mama bandok bandi kubabulimu zambu ya mundu alifika tikibiso mukiri ibukani ya rose azalaki na lupitaru tutima bonderi pa ya nzambi apisa rubikume mukiriza nankaka ningo wana ngana baka mukiriza dissertation. Donc tuzari na kukutama tuzari na kukola petu kutika mukiri ndangi dissertation ezari introduction développement na conclusion. Merci tupesa kaka
ndenge mundweri nalela ndenge nini mundweri nalela ndenge nini vikae okei mobesu boye roger nakatata kura na morgue nakatata kura na morgue matse mobindi nakatata kura na morgue parfoyo kamolonge obima malile sila yo na nzoto nakoma mokonzi lilita napesa yo site na nekropole molimo nefanda na kimia munderie kado ya ange selo yembo matse mobindi aliwa yo pene ozomema bato nyonso liwa soko osalaka nzela deve loteri me basibere etula mundweri olelisinga mwana na yo jensi ngomba ukanisisinga lisusu lisala ngomba mawa nzambe kokufa mundweri ebouge bunzambe na yo te kokufa ya mundweri ebouge eloko moko na bunzambe na yo te seigneur tokosenga simba libota bayebaka yo ozali nzambe yo nde osalaka nyonso ya mundweri ngara mesana kobenga yo ya roger vraimen nazalaka na babon souvenir na vie na ngai mpo na baconseil yo opesa ngai yaya vraimen pourkui bozosala biso boye bino bakulutu oyo mosala oyo bozokende bozotika biso nani yango akoteya biso baleki me nzambe apia biso makasi tona repose en paix motema mabe nakanisi lisusu mwana mama na ngai nakanisi yo seka te na mopaka jibikila bana betu bos lwai tudila mundweri président masumu jibikila nosanju jibikila jipe masamba watokanisa jibikila shaka kongo jibikila bena pelko mawa na mboka na biso esika touta na RDC, République démocratique du Congo, toperdaki une grande célébrité à la personne du grand viking. Viking baza ba peuple mo guerrier. So boyebi histoire Europe ezali ba peuple o ba fanza ba masolo. Yango na bengaka ede ba bengaka viking. Donc le grand viking Vika Roger Mundweri pour Tika Bisso. Alors les lois nzoto na ye ezali exposé na ville à Kinshasa. Biso à la niveau ya Paris na Libota na biso artiste na bandeko na communauté nyonso esika ya utaki na grande ville ya commune ya Njili et puis tout là parce que Tchangu bazali awa pona kolela ndeko na biso Mundweri yango biso baningana ba artiste tolingi toleka na témoignage sur l'artiste ndenge tozali awa bokomona baoyo bayebi Mundweri artistiquement bazali et puis baoyo bayebi ye na ndenge ya libota bazali yango tout à l'heure na kolekisa micro toza na besoin ya bato bayebaki Mundweri toza na besoin bamasolo kaka ya Mundweri et puis kaka ya malamu pour lelo toyo koloba makambo mabe ya Mundweri te kaka masolo malamu. Alors biso baartiste tolelaka na mwa lolenge na biso peut-être bokokoseka mais eza ndenge wana. Je veux remercier présence ya bato bapudisaki Mundweri bazali awa na salle oyo entre autres toza na présence ya Major Bisadi la mingi te fo bato bakoloba baza ebele et ensuite bacomédien suka na ngo so basengi micro eza mpo bamenga kolongola bino mwa mawa po tozala na aire ya mawa te parce que babi il faut toéviter maladie oyo ezodérange biso tofanda na mawa mingi te bandeko toza na mawa mais mawa fo tobimisa ngo libanda po maladie wana oyo ndeko na biso akufi nango eza rare toyebi asalaki crise mais biso tokolinga te oyo batikali bazwa bacrise wana po
yango fo bisengo ezala ebele na mokili po toumela na mokili oyo nzambe asali mokano na ye le grand viking Vika Roger Mundweri esika ozali nayebi kozala loboko ya mobali ya papa esika ozali surtout papa kota batéâtre atikaki yo te papa nzambe nazoloba kota batéâtre atikaki yo te po apesaki yo bainspiration oyo aleki à tout moment soki obwaki eloko moko on dirait tomoni ebale mondial obwaki eloko moko tomoni makambo moko donc oza l'unique j'ai dit que oza l'unique yango merci na baoyo bazali awa nazolekisa mikro na ngai na bana Mundweri baoyo bayebaki ye lors je suis désolé telema obeta lisolo ya Mundweri mpo bato bayeba kifi Mundweri oza na minute mingi te soki obakisa mingi lekata na 6 minutes po 2 minutes alinga bazwa 2 minutes te alinga bazwa 6 minutes mpo soki tolabotole kombo merci président Mimi yango ya kotémoigner sur le grand Vika Roger Mundweri po baoyo bazali abayeba même na biso mpe bandeko oyo ayebi Mundweri bien atuka tozala mposa mpe bino boyebaki ye ndenge nini kotémoigner parce que toza badirect bato bazala biso na Kinshasa po amonake biso mpe toza kocommune ensemble na bango merci love kilao vie awaza te atikali mokonzi kuna. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour mon président, pour la Roger, puis au message avec Roger. Bala mi ojo Alice Boy. Devait Roger. Parce que avec lui, si on voit c'est kaka. Ya Roger sa sibiso veste na ye. Et puis il y a l'autre. Si pas même. La chose c'est la cible. Donc ça la tournage. Veste on a différemment il faut au moins croire qu'il est dans ma belle, on a tout temps pour la et il faut beaucoup de jouer. On va y aller on peut poser. Il y a l'obé. On peut dire ça wana. Madame Bravo. On sort de ma vélo qui est à la table. Quand on va dans mon thé, on va y aller au bout de ma tête, on va faire un moment de ça d'ailleurs. C'est ça. Ouais, vous dites, vous dites, vous êtes qui n'ont fait ça, on va voir qui va faire des vieux voyages. Donc, on va qu'il y ait un déni. Tout le temps, on va danser. On va danser. Après, on va appuyer sur le dos, ça va venir, tout ça, des choses. Alors que tout le monde a gagné, on va gagner. Sans dit un mouvement au van du Sabine. Au van du Sabine, on va dire, donc, mon ministre, tout ça, on va voyage. Donc, on va voyager, maman a zongi a fait sa maman dit qu'elle et si là, on s'est dit, on a voyagé, on dit que quand le monde a posé à l'horizon, on a fait sa maman, on a fait papa. On va avoir un moyen de mais même si on a fait donc, pour à tout temps, on dit qu'à lui, on a fait la porte de la porte de la famille. Avant qu'on va dire qu'on met la famille, maman, toujours qu'il est. L'autre, toujours, voyager, toujours qu'il est. Vraiment, le reste, toujours le babou. Et elle a passé le moment dans mon thème. Donc, vous ici, papa. Donc, il y a un projet bébé, pour la famille, un projet bébé, on va faire un projet de tout sur la main, pour sur le un projet pour ça, pour ça, ça va vous dire sur la projet. Parce que ça, on va faire tout ça, à Dieu soit la gloire. À l'humanité, sur naaki ntango azalaki epatisaka ngoma na bando jouer na nkombo ya Amina Love ntango nakota na Liz Boy alobi na ngai olingi jouer na nkombo nini ngai no prince ngai azali na nkombo ya Amina Love nalobute bakolo role mosusu na osala Amina role mosusu nasali Love ntango na ye na Liz Boy alobi na ngai bino tolongola Amina totya Love soki apesi yo nkombo yebanga sokokoyo etali yo nkombo wana efula yo ayebisa bwiwi okonjwe na komba direct te okonjwe na komba makwala te il faut que tu aies bwiwi ah président comment ma vie mon président okonjwe na komba bwiwi ya boya kombo na ya koja bamba yango na scène etikala esala ye bwiwi vie comme pareil abimie basi baoshina shino moyo oshina to yo zanga na komba gawu to kwasila na ye
Bien dans son pays, voilà. Bien dans le monde, donc, Adaki Peta, président, Adaki Peta, papa, un bon metteur en scène dans la communauté, un bon metteur en scène dans la communauté, dans tout. Merci. Merci. Ma témoignage, il y a Moubiri, Tozana Pino, Ti, Tozana la salle, Oti, Natongo, Ti, Baokinae, dans l'élite, Tozana Pino, donc Tolembi Moubiri, n'absolu. Bonsoir. Bon, bah, tout ça n'a pas fini. Toujours le président Moubiri. Pas César la Moudima. Donc, il y a un témoignage de la président Moubiri. Avant président, la Liga Kimingi, la Wanda Moubingaye papa. Souvent, à Zalaki, n'a pas aventure, moi, pendant ça, la chose de tournage. Surtout comme il y a un tournage, il n'y a pas de comme on voit ça là, donc il faut tourner dans un Jili. Tout ça, il y a besoin de lire. Quand on est en bien, c'est ça, avant tout, pendant le tournage. Il y a un restaurant, il y a quelque part, voilà, place pour tourner, tout côté. Bon, tout ça, il a besoin de lire. Donc, tout le monde, ça touche. Le président, il y a, ah oui, bon, nous tournons sur ça, on a besoin de lire. Ils sont besoin de lire. Aqui é esse mamão vai dar o que eu quero ver pensa como Deus vai dar a vida. Tu vai ver a bem não na PP. Aqui eu vou mamar na com um novo futa. Eu bato o Deus vai dar na PP só coisa lá olha que a empresa como Deus só vai fazer. Bom, lá de uma fala de treino na mão da também na vai ter na vai. Sabe fumar. Maman a vu ça dans la maison, c'est présent dans la maison. Il y a partie sous des hommes, tout le monde maman a soutenu pour dire. Aussi, ici, on a au lieu, genre de présence qui est là, à qui on parle de la tableau. Donc, si tu es dit, maman a dit, papa, et pendant qu'il ne voulait pas, il faut foutre un bon, maman. Non, tu vas aller au foot, non, papa. Alors, bino besoin d'un zala, bino monde pour foot. Parce que les dans la zala, de l'autre côté. Merci. Merci un grand maître, son maître de formation, pratique et boutique à la image pour nous. Merci Dobengi Emilia, vous avez un témoignage à Papa Nayo. Vous avez ma photo, pour contribuer à Papa Nayo, pour soutenir l'e-sport. Vraiment, je suis la photo. Oui, Nani Moubiri a béni ça vraiment à la théâtre. Courage. Merci. Non, c'est moi. Nous avons Roger et ça bomaki yo na gaffe moko salaki alakisaka kana ne boete ya Roger kana na kanga na boete makaka naza ba témoigner pina ya Roger
ozalingaki biso mingi ata bana balika boluka bamasala batekalika bakaja biso oja bengi ngai ntango dede masuku akendaki na afrique akende osala émission moko na ya roger apres ya roger bengi mabe milia nasali nini nakokisi problème moko yo love na super botunaka kuna totyaka bapesango na vie publique bomoni ndenge nini kaka ya roger eza ide ya bien mpena biso kaka groupe alisi boyo yango kaka boye kaka bovandaka bongo bimaka te abi te tosoli na didier en tout cas mpena toko mpenza yo na love obongama mpo kosala batournage apres kaka une semaine nayokaka babenginga pa super emile oyoki te ngabi nini oyo ya roger asali crise nabengi love abi wi asali crise après 2 jours aobenga ya roger akufi nzoka akufaki te bakosaki eleki fausse information nabengi mwasi na yabi non akendeki ngalema mais sikosava emilia tosali baconversation ngai love bato bazali kaka totindi Merci beaucoup. On applaudit s'il vous plaît parce que c'est triste. Normal, il y a tous les jours, à ça vraiment simple comme bonjour. Donc, on est le bien dans le monde, on est pour qui petit, donc, à ça, on est à kaka, à la kanda, donc, on est à merci, témoignage, merci pour le témoignage. Témoignage, tout le monde a dit pour un micro, pour la tokende. Alors, tout ça, besoin de tout le monde, super jouer Guinaïe, pour relater l'histoire et la Mondouéry. La Moni Omega, notre groupe sans souci, dans Mondouéry, les amis dans la relation Makassi. Un témoignage à tout joueur Guinaïe, tout joueur Guinaïe, et puis la personne de Mondouéry. Bonsoir. Mais tout ça là, publicité moko, tout ça là nani propagande ya maman Wivine Monica. Tout ça là Jean-Fils Bassassa, tout ça qui ensemble en tout cas. Tant que tout ça là qui ne wana, les là qui a Rosika. Alors nous allons nous dire l'eau, nous allons tout ça là qui nous a fatigué, il faut qu'on sait. Donc à ça il y a moko. Azalali vraiment bien makasi. Bon. Na omona moma elongo so koloba te, nzambe musapesaki biso ye epi mutazwi. Molimo nekomaka na kimia, eloko na koloba kaka esika te soki bakutanaka apeselanga mpenza sans souci mbote. Merci. Nicolas, vous êtes dans la salle. Merci beaucoup. Nani, je me souviens encore à l'époque, il y a la pièce à main de moi. Une fois, dans la répétition, on a une canto. Vieux, il y a très bien, après la répétition, on a mis quelque part à offrir plus à boire, à manger. Et après, si nous avons conseil par rapport à ça, de banner au là. Et là, avant Abella, on a une chance, il va travailler même encore la chaîne YouTube là. La film, parmi les films, on a Souka. Passe en or, ils ont la chaîne YouTube là. Bandeko, soit chance, il y a autant de sous et bakotaka na YouTube na Kapa TV parmi ma dernier film nae asala qui donc une chance il y a au travail nae na batala souka. Merci. Merci Duce, merci pour le témoignage. Alors président Mimi, nous ne pouvons pas rejoindre
Et si je ne me trompe pas, on a un film belé. On a dit ça, moi, en tout cas, tu as eu le temps, on va faire le ming sur la YouTube. Ah ouais. Moi, témoignage, en tout cas, et ça, va développer sur les guerriers qui veulent nous laisser. Parmi la parce que quand il vient jouer, moi je dis petit, on a l'écran. Les jours où on a fait la classe, on a laissé le mot. Ça, c'est mon retour, je viens la fond du cœur n'est pas qui est mais à ça qui a moi la leçon moi et ça m'a dit petit courage et le courage il s'en va vers un petit peu ça la scope courage qui vient qui est là qui ça tout la terre moi c'est un vieux donc tu passes les bons moments nous non on a fait l'objet de la donc on va voir tout que ça soit dans la journée d'aller à la pièce il y a bien en aille on peut dire à ça que ça soit dans la journée des aïeux la pièce est la major des aïeux donc ça vous savez ça dans les Merci président Mimi, merci beaucoup. 2 minutes. Alors c'est Nyongengo coucou c'est théâtre parce que Mounouiri a joué à Bangadebia, a joué à Maître Paye, a joué à célébrité surtout parce que ça va Congo, Bafoura, Badanga, je pense si je ne me trompe pas. Donc Mounouiri c'est un peu école, il y a Minzo Toué là. Mounouiri à l'écart a joué à la pièce sur le groupe Salon avant Babiso Toleka. A joué là sans souci na Banzondi. A joué na Bachik Choc le Yenge, je pense. Na Bamangwaou la Ilay. Alors il y a un autre vraiment Toulingi, c'est moi la Moko école là a joué à peine à Mounouiri de Sikara à la personne des Zéna la guerrière. Ils ont passé, ils ont vraiment passé. Et on dit, Aza, papa Boyo, le banane et Madakana, la nouvelle Olingue, et pas mon gros maître paille. Donc, il y a ça qui sont là, qui sont là, qui sont là, on va dire aussi. Donc, on a au niveau où ça a pris, il n'y a pas de alternative.
tobandi koseka ye wana apeka azalaki bie makasi azalaki bie makasi nazokoka même pas ya koyokaki non ozali koma élément monene na mboka na biso ya congo epuis namoni oyo bakona epie eza vraiment particulier na famille ndoi epuis na biso nzambe azwa kongo na ye epuis manakimia aza komona kimia koloba te azalaki vraiment papa moko azalaki bien mpona moto nyonso. Merci. Merci Zéna. Merci président. Donc, demain on va là les hommes de vie. Donc, pas dans l'aïe, non, papa. Et puis, tellement il n'a pas de ça là. Et à mon bout, tu vas dans l'eau, on va l'eau, ça qui est bazar, il y a la ligne. Alors, ça va très mot, oui. Dans le groupe, on va trop. Comme on joue ensemble, on va jouer dans l'échelle, on va dire que mon agent sous ma camarade, il y a un année qui va faire le cas, il va taper par les coups. En tout cas, les gens pour faire la dernière piscine, un message, on a quitté. Blaise, quand tu tournes sur le courrier, président Mondori a sali crise à AVC. Donc, il y a qui m'a dérangé fort. Quand on a fait après ça, moi, il m'a sollicité, c'est la Koufaki, mais père a bien non, profité. Les contraires, tout le monde, il a rétabli alors on met la main pour tout le monde. Donc, si pour moi, ça va. Donc, même un espoir qui est, c'est que dans un massage de grâce, les deux barraques, ceux qui les voient, ils allaient pour le moment où la vie soit Koufati. Donc, ça nous permet de voir la prison de vie. D'aller faire un peu de 10 minutes après, faire la benga, la montée de prison de on va faire un mobile à contacter qui va connaître le sous. On a aussi été présent. Il va passer à trop parce que pour tout le monde, c'est dans l'école, en casse, ils ont toujours le coup. Il va y avoir des amis qui permettent à moi. Donc, il y a un bagage à moi. Toujours, il y a plein de présidents qui sont ensemble. Donc, ils ont plein de facilités. Voilà. Merci. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonjour. Excusez-moi, vraiment, la qualité des arts passés pour le message. Nazuna balotoko na jana pour le donc merci Mondori soki naza kosalisa ye filme parce que nazaki fale na ye epuis nazalaki acteur oyo soka susa nanga kosala bareprochon ezalaka te nanga mpe na confiance na ye soki nazotinda ye kosala soki natindi kosala donc na bango betamo defate nakopesa mpe mokolo mpo naza sur na ye yango ntinga kotika kosala donc ondele kaka nzambe moto atindaki tona kosangana na mosala donc film oyo tosala sikoyo ki filme tosanganaki na bato ba RTC bato ebele badiambi bavekoli bato ebele ayaki plus de 150 acteurs ya congo ayeki na afrique pour l'éducation mondeli donc aza kojoye voir président film mpe na limimité asi dongo na kobala te donc makambo mingi eza kati ya film ondele kaka aza koyebaki yo ozoya donc ngai mpe filme toza kosala ngo na pré-malade yango natikaki mpo nazalaki na baacteur monene bacomédie minene ya bakongo na baréalisateur ya RDC tosalaki ta na bapediabi bamakala bazalaki wana na bachipson bakabrabe baotet étranger tonosala mosala po mosala tonosala elaki mpona éducation mpona makambo ya kongo mpo tozala bien biso nyonso na kongo oyo baza libanda tonoza na kati mais lelo tonosala tournage vraiment motori soki otali ye vraiment azalaki na ye ezalaki te mais lelo tosala ye kosala baplaki moko bazosala wana nakomprenaki te naki zonga akamena ya likolo po
mpona filmaka babuzo bango baza kosala nzoka buzo bango eyangi makaloba nzambe otatindaki na nzambe nati me nazwi kamera na bango filme makambo nyonso oyo azosala na komedi azosala azofika mpe na ngabo na kati ya solo na bachampagne totie na scène azojue nango bafilme yango soko tali na okotiaka solo ya 3 ans eza na kati ya bayoutube ezalanga mpasi naza kotiaka na motile donc tozosala filme mpona ekatani biso ti tokati nayebi te soki ekamaka nzambe etindaki azwa repo lelo kona ekatani toti kosala filme mondolena ba 15 wana abandosala baplati moko ya kosakana te nazofilme aprekona ngai moko nazofilme na bavedia bavekoni bamoto bafami wana na bamakala nazofilme bango buzo oyo ndoli azosala nabeloma buzo bapo yalaki na kati ya filme te azokotumbula na ngai azokofinga nga kote makambo ya bachampagne totiaki na mesa azokofinga yango donc nayebi te soki ayebaki wana azalosala baimage yango ezali oyo akofunga tokota bamonango kati naotoko ande na fani yao donc ti kolekatani biso mondoli asali bablake na ye apres akendako toyebi ke tokotourne filme ekocontinue nango apres mais tout le monde a l'objet d'abord que mon donné mon gars tournage est été toi il y a médium dans des qui a eu des centaines d'énergie à cette crise d'antiala donc moi qui est l'hôpital bon après ça on a pris la santé qui était en continue à rouler là on va sur la ligne qui non président tout ça là tout le monde pour mon donné mais comme ça on ok et donc c'est vraiment aide pour la pété là on peut se la peine partout à Zobenga azopesa nimero ekola kokontakte bato mosusu tokanisa po yango na makasi bakosala badémarche mais bazomeka me lokola eka makambo ya nzambe etindeli ezalaki mokolo ya suka ya ndeko donc liwa ezalaka nango donc bafaçon kaka oyo tokendelaka yango tosalaka biso mapasi mais topesaka na nzambe aya babondeli vraiment bien. Donc, bon, les a passé. Maman, ça a un courage. Les gens, c'est là un peu plus. Donc, il y a un merci, Major Bissadidi, pour le témoignage. Alors, on sait comment que le pété est ma beaucoup, on sait comment que pour madame disparition. C'est là. En fait, le monde est chapeau. C'est un chapeau. Chapeau, Président, on doit vous fêter, pour hériter à toujours. Dans ce temps, et permettre à la jouer mais il faut toujours imiter, jamais égaler. Mais, pour nous faire de toutes les façons que tous sommes en mémoire à Yékak. Alors, toujours. Celui qui nous j'assume. À partir d'aujourd'hui, on est le 24 juin. On est le 17. On est le 15 juin. Par exemple, le président de l'autre. Moi aussi, je lève ma main. Aux fidélités de l'autre aux fidélités de tous les peuples congolais. Donc on a toujours joué, vraiment ça va toujours mémoire et à présent Mongoli. Ceux qui vont commenter les mois, n'a pas joué un élève, n'a pas fait ça public, parce qu'il n'y a pas de descendance pour ça. À ça, il on a finalement le na lodi yango vérité ata moko oyo nga avec non na bana usulu ko na ye ko bantala na ye
Alors, nous avons payé $200 au lait bazooka. Est-ce que vous avez fait $200 au lait bazooka? Quand vous avez passé à Semoul, passé à Massango, mais à Foufou, ma foutaise. Provision, il y a fallu nous dire. Au Bossa, au Bossa, il côté Nambogan. Présent mon boulot ça là. Ah, Bossa Nambogan. Alors, vous savez, ça fait du monde. Mais pour on va nous continuer là, et ça, pour venir à 25 ans pour Burkina Faso. Est-ce que vous m'avez? Vraiment, ma campagne président, on devrait vraiment. Naïveté. Il y a un moment où ça va m'agasser. Major et Dengaï, à table pour dire à ma moyenne. Maintenant, qui est la tombe de Naïe, la Senga. Est-ce que la Tigre Nango, tout. Akende non. Parce que tout le président mongolais, oui. En tout cas, nous avons fait le relèvement. Vous avez un costume vraiment. Hein? Costume au sommet là, et c'est 10 jours la pressée. Parce que vous serez à côté. À côté de repassage, mais costume où tu vois. Fais des comptes. Pas bien dans le téléphone, Babi, est-ce que coton ou le masser il fait ce qu'il veut et où tu n'as pas gagné. Il y a un bon. Et ça, il y a plusieurs pays distingués. Nous sommes au Vietnam, nous sommes à Hong Kong, et nous sommes à Singapour. Nous sommes na kulia l'Inde. Tout cela, ce sont les pays scandinaves. Faux. Pas vraiment ma cadeau, mais évitez. Alors, évitez, surtout pour ça, le moment au cœur. Évitez. Tout cela, au moment au cœur, vraiment. Non, il a regardé tout. Tout le moment au cœur, évitez vraiment. Non, oui, non, tout le monde est. N'importe quoi. Mais non. Moi j'en ai marre de vous. J'en ai marre là. Moi j'en ai marre. On a pas qu'à nous mingi pour répondre. Mais non. Il y a une ça va tout mieux ça. Il y a une grande bombe. Faut pas aller à l'eau. Ça va mingi. Faut pas aller à l'eau. Moi je. Ça va tout mieux ça. Ça. Il y a une ça. Mais moi. Mais tu sais bien c'est là. Alors, bon, voilà. Tout ça, il peut. Vous avez un bon moment là, il a l'opacité. Vous avez un bon major qui s'agit de notre. Il faut défendre, on défend. Vous avez un bon qui n'a nous signe, vous avez qui on a l'opacité. You me vendez quand ils ont les là. You on défend ma CD. La série, il va CD pas une musique. T'es l'autre, qui va marquer. You on peut faire que ça move. Maman, c'est là, tika. Non.
osimba te veste oyo azokumisa yo yebi nana sombaki yango nana sombaki yango yokusala mama nakokomona kupesa kolobela otita age na yo na age oyaka na ndako ya ndeko na yo oyaka kokangela basi ya ndeko na tu trouve ça normal bala komsoma na kokangela mobali na yo bala omema ngai yo te parce yebi place kobananga na yo okotyanga mosapi te kebanga na omeka ngana za omeka ndako oyo eza na kinyeti ezala na kimia te pourquoi na balabala nasokamakili nobindini nafuta mbongo na ya makelele yebite na somo lupango oyo nakoka nafuta na mbongo makelele futa na mbongo makelele mais papa non mais moi c'est beaucoup d'argent futa na mbongo makelele ah oui non, il faut pas pisser ici. C'est donc qui va pratiquer dans le mot. Famille pourrie et pour la pizza. Chaque fois que tu Conseiller DJ apprécié pour lui pour le voisinage. Il y a un sambater au Lobate. Avec un grand frère, en plus, tout là, Baba Moko. Bango Bana Sebi, ceux qui ont un point. Donc, il y a déjà Yébina, si la Zobo Tamana Okola, à Yébina très bien. Il n'a pas Yébie, Toyébani. Donc, il a évité ceux qui attirent la reprise à Moutou.
atikali kopesa moto ata langage ya mabe na se ya moyo nayebi te nga mpe naa na témoignage mpo toza ne balabala moko apart kindeko naza susu lokola mwana quartier na ye donc ya roger ezala mwana moke ozala mokolo apesaki kaka respect donc alobaka mabe te na mwana moke mokolo ye makambo nde toyelaka malembe kaka ntango azoleka aya okotana bana biso apesa biso tokote mama aleki kaka malembe seki nazala na brazzaville ntango asalaka théâtre ane oyo ya malemambwa oyo akufaka na kotala cercle ayaka brazzaville tokanaotambwaka na nga doki tokweyisa brazzaville toplace namonaka baesobe bama moyindo donc tokweyisa brazzaville tokoleka nzela nini na ya roger donc tozala kokoka te ti baokesa de spectacle tokeka na ndenge ya kozwa ntina ya suka na ye komona ye na 2007 na wuti angola na ke kishasa na flati na novanda tozalaki peme na pa ye azalaki na quartier seti place yango te na mapasa tozala kozala l'air nyonso ka nde naa na poto na 2014 kaka na wuti obenge tosolola na ye donc aza mpena grand frère ya kolobela te molimo ne mpe makala na kima nzambe toboyi te biso toza mabe na biso moto azanga ne mabe te mais mpona yaya wana nayebi na mabe nayebi te mpona ya roger nayebi merci témoignage mpona moninga na bakokola vika roger vika okoli quartier moko edekutana ngolona roger donc on va dire en fait Roger Vika a abandonné le théâtre l'église de Sainte-Agnès. Quand on a la Sainte-Agnès, il y a la mauvaise formation la 83. On a et puis, à jouer à rôle nouveau, je crois nous tout le monde a un peu avant qui a commisé nous là tout le monde a déjà théâtre tout ça dans Abouka et nous on pouvait là en fait Roger on était 5 Roger Vika et nous Senga, Rudy, d'abord la vie magique. Quelle est la chose? Quartier 10, quartier 4 et tout ça. Mais une chose étonnante, Roger peut avoir un boulot rémaquillé. C'est la vie, on a pris ensemble. Pendant qu'on bébé, tu n'as pas le qui n'a pas de 22 ans, n'a rien pour vous. À 84. Pendant tous ces temps-là, lui, il faisait que diriger la chorale, il y a pas de jeune. Didier, à ça c'est moi, je suis un peu mais il y a des gens qui ont hier, à ça, il y a SCJ. Il y a un chef Vika. Comme moi, chef Vika, et il y a SCJ. Ils sont vraiment Roger Vika. Et là, il y a pas la mambo, pas que des gens de mambo. On dit qu'il fait un peu de la vie que l'on a. On dit qu'on s'était à constituer. Ce qui était dit, vous l'avez dit sur le fond. Vous qui m'avez constitué, les mois dans la maison, vous qui m'avez là, vous qui m'avez là, vous qui m'avez là, on faisait que ça. Dans le niveau de la scolarité, Roger Cavin, il était un bon élève. Il avait un très bon nom. Et quand on m'a allé pour la 84, je l'avais dit une raison. À ce moment-là, camarade d'ailleurs, Roger Vika a connu un grand acteur. Ah, non, c'est pas possible. On voit quand même qu'il y a beaucoup de vous savez, la tournée qui est sur le Roger Vika, tout le monde dit. À répondre là, toi tu es mon ami, il faut que maintenant Roger Vika. La bataille va être une telle monde. La tournée c'est quoi? La bataille va être une vieux chaos. Donc, Kaïm Matouba, Gérard et yo. Avec la Matouba et Ndingaï. Avec la zone, comment yo?
c'est que vous êtes pédé à avoir cette alliance tout ça. Là, Roger, je pense, c'est quelqu'un. Là, souvent, les gens disent que oui, c'est nous qui avons fait le madame. Mais là, personnellement, j'ai vécu avec lui, j'ai grandi avec lui. D'abord, là, on avait mon père bouger. Nabitumba, Azana Edi. Jonathan, on a tiré quelqu'un qui dit, oh, nous avons assez bougé, d'ailleurs, il a mal. Sans ça, on dit, c'est bien d'ailleurs. C'est trop d'aller tout le temps. Ce que nous avons, tu vois, c'est fou dans les camps. Manger tous ensemble. Pour une classe, on a l'entrée de Terra, d'ailleurs, on a eu le temps à la malédiction spirituelle. Mais ça fait très mal. Quand vous dites que vous bougez, ça dit c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On se cotisait et c'est lui qui a envoyé l'argent tout le temps. Pour venir à la mission. Le destin est là. On y va. La seule chose que je fais, c'est bouger votre corps. Nous sommes Ndémi, mon frère c'est un ami et c'est aussi un frère. C'est vrai que ndenge baninga na ye ya baartiste balobi kosekisa kolinga c'est baqualité oyo azalaki nango depuis bomwana. J'avais encore l'âge au moins de 20 ans. C'est vrai qu'il y a l'équipe là, je pense que de 2 ans, oui, 2 ans. Je pense que 2 ans. Moi je suis né en 64, Roger. 61. Ouais. Bien qu'à Fodaki Tambourou, là il y a 60 il y a la Tara une forme. Il n'était pas né à donc, très jeune qu'il était, les papas n'a pas très gentil envers lui. Très jeune qu'il était, azalaki déjà na ndakunaye na kimwanga. Mes parents bazalaki na ndako ya monene et puis basalaki ye annexe nouveau na poto tobe na 2 pieds. Mais c'était une maison de jeunes où on s'est retrouvés après l'école, les jours fériés. Au moins la fois trop banda de la tire à partir de tout le monde et puis les soirs pour la Sainte-Agnès. Et moi j'ai vécu encore avec lui na ECJ. C'est là où Apandaki vraiment makamunae ya théâtre. Ndenge bato bandaki koencadrer des jeunes pour ces ECG ezalaki l'équipe des cadres de jeunes. Il était même élevé jusqu'à la position il y a beaucoup d'instructeurs spécialisés. Il enseignait les chants, il enseignait l'histoire et l'histoire. C'est innet. Je n'ai que des bons souvenirs avec lui. Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Et je me rappelle en 2008 on a accueilli pour l'enterrement ya maman na bamaster nyonso nga nayebaki na Kisasa na bamaster nyonso nga nayebaki na Kisasa. Roger chef Vika aye kolukanga alobi yaka kotala ngai yaka na bambi esika nasalaka ba répétition. Je suis allé na assisté la répétition na bango
Kabouli naïe, c'est qu'on pouvait au Kaboula, moi bière, et je vous dis là-bas, pourquoi vraiment à Tikala, dans mon thème Manangaï, c'est l'unique master moka pour la Tikala na Kisasa, à Zwangaï, après là, je pense que Bambi Kozo aussi peut la langue, parce qu'il y avait trop de petits chefs, taillés, basés pour ça n'importe quoi la Bible, et chef Picato, qui fait mourir à pied à carte. À Meminga à l'époque en 2008, à Sumbilangaï, tout un casier en Koui. Casier en Koui, pour toi Didier, à Sumbeli. J'arrive à Yuma, où on fait la Biegao, na Timothée, Batimou, na quelques bananaïs, nous sommes restés très tard après le Kabouani. C'est un ami, mais il est plus qu'un ami. Roger, c'est un frère. Quand on a Yoki qui a commis malade, je fais ce que je pouvais faire. La frère qui m'a fait des fonds, la baninga, il y a quartier. Je puis récolter quelque chose. La Kinda qui a pas Yvette, parce que Yvette c'est. En fait, chef qui a pas la rappelé c'est d'ailleurs. Yvette c'est Adani Karadek moi la quartier, la Tinda qui, tout cela qui va vidéo. Et demain à 15h, il y a encore une réunion chez moi à Bondi. Justement la quartier pour voir encore qu'est-ce que nous pouvons faire, surtout pour la banne à Oyati. C'est vrai que tous on est là, mais étant un chrétien, je pense à lui, Nabi qui a confessé qu'il est l'homme du Seigneur Jésus-Christ. Et il sera ressuscité. Lorsque Christ reviendra, Roger sera ressuscité. Voilà la grande joie que j'ai pour vous, c'est ça. L'espérance du retour de Christ. En tout cas, merci. Merci. Vous voyez, les témoignages sont vraiment poignants. Ça nous rappelle quand même comment Mouteri a vécu avec ses amis d'enfance. Et puis va partager, va venir, va dire, il y a comme Mouteri Koutou. Très important sur la vie que l'on mais non, mais vous voulez la chambre, maman. Vous faites la chambre. Ça va pas dans l'air, maman. Et vous en soutenez de des points. Oui, non, non, ok. Vous mettez sur la vie, les appartements, vraiment
Le pardon libère. Sa major. Il y a groupe ça. Parce que atteindre une solution partout, avec ce problème des alliés, il n'y a pas de ligne de ça. Attends-moi, c'est ça la vie au mabé, attends-moi, c'est la vie au mabé, attends-moi, c'est la vie au mabé, il y a ça. Sera le bien versé mon de la Bible, façon 17 fois. Là où je vais akenda na zongi osengi bolibiso ya mibale bana na yo otila kokomisa ndako te ndenge papa botilo na papa wa botilo papa ndenge tika biso ndenge akufaki wana donc peut-être alobaki ezala poisson batela ye poisson banégligence na ye moko komela masango tiki vera masango mabe azalaki ngai ndako natiela ngai ete mata olinga pondu alinga oyo balinga na mashine tena tutaka kaka nadi koyoka na lembaki bakenga na yadamuta monene iyelingi pondu oyo nyonso yokosikona ngai pondu na bino mpenza pondu asuka mpenza lia natiela oui pourquoi moto akali kosuna kanani pasteur a télévision sur le oui, je sais. Papa, on a continué. Papa. Il était là, tiens, il est poison dans la ville, on est mais la bonté. Il produit, on est papa, il a des gars produits, à taille au monde, il faut que la mon nez, la soupe, poussée, la mon nez, la soupe, papa. Pourquoi? Donc il en a eu. Pourquoi, maman? Pour lui, il est chérie, vous êtes bien traité. 14. Sur le pardon. On va faire le mythe de l'Église. Dans l'Église, on a qu'à au bout. Mon pote, on a papa, on a on dit, mais ils sont pour le baka. Sur le pardon, pasteur Allo, na Kaoyo, Tolingisa. Ton chéri, comment on a baka, papa? Ok, papa, Nabi, est-ce que le nez m'a dit qui dimanche?
Est-ce que vous comprenez comment est-ce que l'église est changée? La comprenez, mais l'église est changée par la comprenez, ma bonne appelle maté. Non, ma bonne route. Et la terre ici, pardon. Vous comprenez que t'es, ma opinion sera dit d'accord. Pardon, mais surtout, la monnaie dit frère, moi, la guine a soupe. Frère, Nani, il est ma soupe. Si Didier Masuka m'a fait faire. Mais il a monnaie de se connecter la sujet de parce que la monnaie qui est, oui, la major qui s'est dit. Mais la major qui s'est dit, la monnaie qui est, il y a c'est bien la sujet. Mais il est ma soupe qui n'a monnaie de se connecter. On a dit, na niati na baku de na koti na seng te mena ninga peut-être quand on t'a baku parce que na yebisa oke baku ba leki kaka ma passé le baku ni to si on a vraiment ba ya bonzambi on mo ya boleka sundi ma passé yo so ko kuma to za ma mususu yo ko ta baku na ninga kumba baku mais on linga on tende ni yo ki mobile na za ko sala nzambe fo yo o ma ko yo linga baku de kwa yo mo baku ka sala on va mettre un frère na bible on va frère na kala et bien baku mo na sala oui pasteur le baku ça va sonner le baku on va toujours que baku connaît la bible mais c'est ça qui est dans l'Ancien Testament si on parle du Nouveau Testament bonjour pasteur bonjour bien ça va maman Dieu vous allez bien vous allez bien bien clair voilà tenez maman Dieu ça va frère Olobi voilà problème papa Dieu que nini sur le pardon le baki lobi oui image la Dieu qui s'y pardon et ça oui mais quelqu'un en tout cas papa en tout cas mais ça papa ça kufa ka pourquoi là oui les lois ya papa a bon ngai mutaboma hein le bébé c'est mutaboma papa te wana te okoma mutu ya okoma mutu banza kutalibisa ya okoma mutu ntanza kutalibisa c'est là bon c'est bon maman pasteur c'est là maman pasteur dimanche na Dieu ici pardon nalobaki oyo nyonso eloko nyonso moto asali yo fo bakolimisa eloko mama diak alobi mama diak asali mabe te akomi oyo ezalaki na motema na ye amoni ke tie tika abimisa yango mpasi yango pardon parce que akoki kobomba moko ye te parce que ngo natengi sujet si pardon oyebi bien bien yebi te nayebi ça fait mal mais nzambe alobi tolimbisa tuku sango na sango soki mwasi nasengi yo pardon nayebi ke eza eloko eza facilité mais nasengi bolimbisi ngai moko nateyaki si pardon naloki oyo nyonso asali yo mabe meme asali nini mpo kolimbisa epuis oza diable na lingomba mwasi na yo akomaki papa na osefre mais nasengi bolimbisi diable yeba kolimbisa mwasi na yo c'est ta femme légitime limbisa ye yokelatama paster na yo limbisa mwasi na yo na oyo asali yeke yamba mama paster yamba mama diaka limbisa ye aza toujours mwasi na yo limbisa ye yamba te mama paster nzambe alingaka boye omoni nde osali na lona lelo esengo makasi na olimisi mwasi na yo okombani ndenge olimisi mwasi na yo mpena mama pasere luka baji opesa bamoto sepeli oboni boye nzambe mpena lobi kembo na lobi babokofani oui nomo makasi olobi oui nazoka nani biso sali mapaster na olimbisa yo osali nini mpona biloko otelenga mungu ajour wana kasi na mpona biloko eselenga
na tuni na ulimbiso osali nini oyebisina loba nalimbisa yo osali nini te bato baza bazoyeba nalimbisa osali nini mama paster loba mais asawa loba nono mama paster nalimbisa osali nini mais asawa parce alobi tolimbisa mais loba nalimbisa osali nini nalimbisa nini nani andrea mwana biso liboso aseni akendeki soki basona fele priere aseni andrea na keso akima tanga eza moto elorisama soki basali aseni nini mais loba bien mama paster ezo comprendre que andrea asali nini Azo comprendre le bien. Andrea za mono na yote. Andrea bana. Andrea na pesa kuma mama na nga. Mimi pesa. Tala no. Tela. Nani msali? Nani msali? Arabi Andrea na pesa kuma mama na nga. On habite au limite. Attends moi na nga je. Attends moi la fakina. Mais papa, on habite au limite. dissertation donc tuzalina kubutama tuzalina kukola kwetutila mukindani dissertation ezali introduction développement na conclusion merci tupesa kaka mpumwa nzambi aje mungeri
matembo bingi aliwa yo mpenga ozomema bato nyonso liwa soko osalaka nzela deve loteri me basibere etula mundu elolelisinga mwana na yo jensingomba ukanisisinga lisusu lisala ngomba wa bana kin bana poto staff nyonso alisi boyo neti olobaki na baimage toza na matanga mama ya personne toza na matanga donc lisi boyo mobimba oyo boza na poto oyo boolanda biso nde tobwakaki balove basiper baemilia donc bino nyonso donc toza de cœur na bino donc merci matanga tozwi déjà nouvelle kekei déjà toza en grande famille en grande famille toza wa biso nyonso toyekolela vie Mumberi vie oyo asalaki bapeti na ye asalaki au prêtre Dona Makamba oyo Dona Makamba baoyo bayebi histoire bayebi Dona Makamba lisboy ntango bodémarre histoire bavie oyo bazalaki oyo gratosa omona gratos donc masolo donc makambo ezota kavru bagratama donc angolango toza papa pardon, vous savez ça papa. Alors moi papa bébé. Oh merci. Comment la sœur elle finit vraiment là. Nous petit que le baba boy. La bijou la grand frère na. Moi ouais passe na monter ma période. C'est parce que ni nzambe akurazi. Quand on a eu on passe ma caisse. On est comme de kokanta. Parce que tu perds des monuments. Tu perds des baobab. Kokate. Bamaza nozoki pota moko oyo kotikala kosila na mokoko moko nzemba ya makoni makini abomba na moko na suka tomona soki tomona mboka tata tomona nzemba abomba azwa lokumbo ye apesaka mpe ye toyaki na mokili tozali bapaya toyaki motu na monangonga na ye mpe na ntango na ye mais merci mingi puisque moto atindaki biso ye azalaki moto ya mayele lelo soki tozali oyo tozali moto nyonso ayebi mwa plus na ye asali mpe bana ebele mosusu na mboka mosika nzambe vraimen azwa lokumu bino bato boza mosika na aide oyo bosali na Congo nzambe apambola bino makasi bolemba te bosoutenir biso na ntango toza en vie ntango toza en vie mama maivete na ngai mama ya ngai mama asi olawo mama amwende na oloba te oza osala mosala esili osala mosala eza lisusu te mama na ngai mama nzambe apesa yo kimia mokola mwana apesa makasi maivete na ngai maiveti bana eti bana maiveti abidia sizolanda image oyo mama oyinda ozolela oloba te abdesi yayo zoya yaya abdesi aza yaya abdesi bakela baleki na yo tokomonana nzambe apesa makasi kombo papa ekufa te tambolekende liboso nzambe apambola bino mama na ngai apesa kimia bana bawumbela ntango molai basala lokola papa na bango ndenge asalaki mama tozali ata na moke moke toyeba mama otindaka ata moke moke tomonana ka nzambe azwa lokumu eza nzela bato nyonso merci topesi charge oyo na vegao ozwa message oyo bana nao batindeli yo kotika mouvement wana bongo te lisboy eza grand makambo fo telema ezala toujours lisboy eza grand makambo vegao kolala te kolala te viegau mukumba viegau esobe charge bosangana oyo eza suma makopanzana te lisboy eza suma makopanzana te si tokoli tala biso oyo talanga binokoli boye komba pape kweya te tosangana eza bolingo nayebi ke artiste akufama baevre na ye etikalaka viegau bosimba mouvement na bapa asekele bapa mfuka esobe kotika pe viega ute bosangana peza po biso pe ana Luanda toza ensemble ya on peut ça comme méthode phénomène esobe pa Hollanda mpona otindele moda effectivement bon Lisboy ekokufa te
parce que descendance il y a toujours. Descendance il y a toujours. La bisognon so tozana catalyse boy. Unissons-nous beauté. Mouvement il continue toujours. Le nom de Mungweri et que continuer parce que Asali va débélé. Asali va débélé. Alors, quitte à bino bozakuna, tu vas que ceux qui collent le bakufi, ma caméra c'est là. Mais la liste boy exception est là. Même Mungweri a kufi, je sais que Vegaou. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desarons. Des publics, le Bingaka, comme ici c'est quoi comme les chiens, des cocos.